La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut, bonjour la famille, bonjour à tous les abonnés de Xile Botelwa TV. Mbote na bino bandeko butala rabiso, karande tolobaka. Bonjour, bonsoir, yango et dépendaka vraiment na air oyo. Okolanda analyse topé émission nabiso. Karande boti koyoka video ya liboso na telibino en tout cas bolandi yango na bokebi nyoso. Affaire Eliane Bafeno ezongi lisusu na réseaux sociaux. Tolobaki yango après 5 ans pour likambo oyo ebimaki vraiment depuis 2000 là, siko toza na 2025. Alors 5 ans passés, pasteur Moïse Mbiye aye kobima pona ko expliquer biso affaire Eliane Bafeno ezalaki ndenge nini. Tant tozoloba Eliane Bafeno naza sur batutu obolandaka internet, batutu obolandaka vraiment makambo elekaka na mboka na biso, bozoyeba histoire oyo eloko oyo komelaka pasteur Moïse Mbiye na mama na biso Eliane. Alors bandeko nanga naza na ba video ona otiela bino ya pasteur Moïse Mbiye ndenge ayeye moko na explication nyonso. Pona koluka ko expliquer biso problème yango elekaki ndenge nini ezalaki ndenge nini balobaka likambo ekoki bomba manango likambo ekoki bomba mamesuka suka likambo ebimaka kaka. Alors toyebi comment pasteur Moïse Mbiye azalaki vraiment humilié na réseaux sociaux à propos ya affaire oyo ya Eliane Bafeno. Pona batu o bayebi Eliane Bafeno te, Eliane Bafeno aza moko ya oyo bayembaki o asalaki clip na pasteur Moïse Mbiye na tinani na nzembo oyo ye oyo bolingo nanga ye oyo a la fille a kombo na ye ezali Eliane Bafeno. Alors la fille afundaka pasteur Moïse Mbiye mikolelekaki afundaka ye na l'état, il paraît-il basalaki mo ba jemo ya nzoto, il paraît-il pasteur Moïse Mbiye banda ko bimana ye tangu azalaka nanu minere. Alors makambu yango ekomaka na maboko ya l'état, l'état vraiment azwaka makambu yango amen akataka pe makambu na ye. Alors batu ebele bazelaka pasteur Moïse Mbiye aya ko se justifier sur les réseaux sociaux, aya ko lobela likambu yango na réseaux sociaux. Alors pasteur Moïse Mbiye aya kate alobaka pe eloko moko te to vandaka ka kimia na réseaux sociaux jusqu'à ce que lelo pasteur Moïse Mbiye abimi kande balobaka pasteur Moïse Mbiye sort de son silence pour que aya ko expliquer affaire Eliane Bafeno. Alors bandeko nanga na otiki la bino to landa na nu pasteur Moïse Mbiye après to koya kolanda ba parents ya Eliane Bafeno. To ebite basalaka yango na bit nini tanga na yaka liboso na bino na expliquera bino eloko o bit nango ezalaka po ba baby sa réputation ya musala nzambe. Bit nango ezalaka vraiment pour que ba baby sa réputation ya pasteur Moïse Mbiye.
po Eliane Bafeno abimaka apesaka ba raison apesaka ba raison moko ya ye moko apesaka vraiment ba piste moko o ezalaki vrai te ba raison o apesaki ezalaki vrai te soki pe bozana posa ya procès wana na otiela bino procès wana na mikolo ezoya to bandela likambo yango po ye moko pasteur Moïse Mbiye abandeli likambo yango na réseaux sociaux. Napesi bonjour bonsoir na bandeko bolandara Irsi Botelo TV et surtout ming na bandeko o bolingara biso. Chaîne na biso eza chaîne na bana nzambe a tofingaka te tosalaka toujours ba analyse na biso lolenge et sengeli. Alors bandeko nanga, si c'est la première fois que vous visitez chaîne na biso, tolobara toujours abonnez-vous. Abonnez-vous. Quand vous abonnez, n'oubliez pas d'activer surtout la cloche de notification. Cloche de notification, ça va vous aider. Tant que tu as sur ba analyse na biso, vous retrouver biso facilement. Ya un bon tolobara toujours. Tant que vous s'abonnez, zala vraiment na bizaleli, ya ko activer cloche de notification. Tokutani après pipi tolanda. Amae ane ya sika solo ya sika na gavke papa na matali fertilité masculine agrandissement des troisième jambe qui mobali salakate pe ezamu kie mama azo sepelate na mbetu na gavke elamuki feti zongi ba mama na ba problème ya mabota myome fibrome trompe kyste règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mobulu makasi, tope alalaka te, tosali na solution na gavke. Pona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, acné, na gavke, ba produit bio, kaka na 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tosali na gamme complète, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, lopesima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie hémorroïde interne topé externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension topé obésité cave-cœur colo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na cave-cœur ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. Bandoko nanga wana buti kolanda pibi ya gavke, en tout cas soki ozana bokono oyo gavke etangi wana oyo balobi wana ko hésiter te à contacter gavke kuna lobiko ezali soki oleki déjà 65 ans mais ozana posa obota okota déjà na ménopause mais ozana posa obota contacter gavke okozala déçu te. La famille likambo oyo ya pasteur Moïse Mbiye eningisi lisusu monde entier. Likambo oyo ya pasteur Moïse Mbiye eningisi lisusu RDC. Toyebi tangu likambo yango ebandaki, tangu likambo yango ezalaki, en tout cas batu ebele balongwaka même na église ya Cité Bethel, batu ebele banzimaka car ande boyebi na mitema ya batu eza na batu mususu banzimaka likambo eza pe na batu mususu banzimaka na bango likambo te. Alors ba fidèle mususu bazalaka na bango ba fidèle faible nga na bengaka bango ba oyoka likambo moko ebimi po na pasteur sans vérifier directement à quitter église. Alors ezaki na batu ebele o balongwa ki pe église à travers likambo ya Eliane Bafeno ezalaki pe na batu ebele o babakisa maki na église kaka à travers likambo ya Eliane Bafeno. Alors sans plus tarder bandeko nanga na olingana tikela bio nanu tolanda nanu pasteur Moïse Mbiye ndenge a expliqué biso après 5 ans. Après 5 ans ya likambo oyo, pasteur Moïse Mbiye agardaka toujours silence naye malgré kofinga, malgré batu bafinga ye ebele na réseaux sociaux, malgré o nyonso eleka mais agardaki vraiment silence naye. Après wana pasteur Moïse Mbiye alekaki pe na ba émission ebele.
alekaka na ye mpe na baémission ebele batunaka ye mpe baquestion ebele mais azwaka quand même tente ya korépondre na question oyo ya Eliane Bafeno. Mais lelo tokamwe tovandi kaka nde yo ozokamwa nde mpe nga mpe nazokamwa tolalaki tolamuki tomoni pasteur Moïse Mbiye aye vraiment na droit de réponse et puis alobi azo répondre parce que azo répondre aloba vérité po aza liboso ya ba juge aza pe liboso ya bato bakataka procès wana bato bakataka likambo wana. Eliane Bafeno question liboso batunaka ye muto aza liboso na yo aza nani alobi ke oui aza copain nanga copain na yo ok bosalaka makambo alobi ye tosalaka makambo wapi na ndaku na ye chambre na ye eza ndenge nini ndenge ye apesaki ba détail ndenge te chambre ya pasteur Moïse Mbiye ezalaki ndenge ye apesaki ba détail ndenge te esi epai wapi oyo alobaki bakende kosala makambo na bango ndenge ezalaki. Alors c'est par là Eliane Bafeno ayaki kokwea na dossier na ye pasteur Moïse Mbiye ayaki ko gagner dossier. Bato ebele balobaki pasteur Moïse a gagné kaka po baza na mbongo bato mbongo bwebwe toyebaka pe justice pe ezalaka leta na biso pa kataka likambo oza na mbongo to oza na mbongo te soki oza na yo na raison osambi na yo bien bakokatela yo likambo na yo po oza na yo na raison. Alors Eliane Bafeno azalaki na raison te po baargument oyo abandaki kopesa ezalaki trop faible. Alors o batunaki aye kolobaki o pasteur Moïse Mbiye aza na tatouage na mukongo me baverifiaki mukongo ya pasteur Moïse Mbiye bamonaki makambo nyonso o Eliane Bafeno alobaki ezalaki nango lukuta. Alors akoyaki vraiment na mutambu oyo ezalaki bongo ya yemoko. Bandeko nautikela bino tolanda réponse ya pasteur Moïse après tokota na réponse ya famille ya Eliane Bafeno. Jusqu'à présent Eliane Bafeno azalaka na epeka na internet awa akota libala moko quelque part tomonaka pe ndenge apibiaka na sur les réseaux sociaux tomonaka vraiment ndenge makambu yango nyonso elekaka. En tout cas wana topesi merci na Sœur Trina funkia yes Sœur Trina banda akota epa ya pasteur Moïse Mbiye bakomba eya ya ndenge na ndenge pour que Sœur Trina a quitté Moïse Mbiye. Mais jusqu'à présent la Sœur Trina azakaka toujours na makolo ya pasteur Moïse Mbiye. Na utaki kotiela bino pe émission moko soki nzamba lingi na otiela bino yango pe ka awa toyoka penza parcours na ye ndenge atémoignaki toujours bolamu pour na pasteur Moïse Mbiye. Alors quand nde tolobaka bawela bazanga tomonaka Teddy Dizo awelelaki ye wana banda pakenda akota mai tomoni pe Eliane Bafeno mwa mupepe moko yaki mwa kolela moyo hypocrisie bomoni wana c'est pour sauver des âmes. Peut-être ya kansaki lokola après makambu na ye wana église bakokanga soit église ekokoya mais malheureusement jusqu'à présent église ezo continuer nango kaka elongo na Yesu Masia. Nautikela bino tolanda. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, commentez, likez, partagez sur tous les réseaux sociaux et n'oubliez pas surtout d'envoyer de la bande qu'on a bien d'envoyer les liens sur le WhatsApp partout et vous allez malamu mingi tolanda na kimia. Voilà. C'était quoi le deal? Moïse Mbiye n'acceptera jamais de venir au parquet. Alors si il ne vient pas au parquet, il faut sikoyo bakangaï ba humilier. Même si l'histoire est dit ma faux après, mais au moins ba humilier qui attend 2 heures du temps mon bruit. Tu vois, il y a un moment que nous sommes en France. Babandi Moïse Mbiye akimi, waluke na Interpol. Na zo avion, na kata makamunyo so na zaka na Lyon. Na kati nyonso na ye Paris, na zo avion, na kiti na aéroport Anjili. Rendez-vous na parquet, na komi ozela. Bapesi mokola rendez-vous, na koma parquet 6 heures du matin. Na koti siko. Bato bafunda kingai. Na ba avocat. Bayoki ke Moïse Mbiye aye akimite. Sikoyo bango na idée na bango zaki aroyate parce que toi na preuve te to samba na bisote to chakaka ndinga ba congolais kaka loyenge voilà akina ibo ba memi boye chebo ya te basali chebo ya weekend kana vandi c'est la bio téléphone bien mais na mi elinga moko baboyo kota na salle
il y a audience. Les soldats, les policiers à parquet, les gens qui ont bazwi bango libanda baye na bango bakoti na kati nga na vandi boye naotala bango boye en personne na pe toni solo nezaki babeto ba détail olente peut-être ba confondre kana yo on a signé ezama mazolo bana choqué eza enregistré na pas kia bombe so yo kali solo to na komi batuni ndeko oyebi abi oui na yebi azanani azali hey, Eliane. Boyo kine ezalaki. Depuis combien d'années? Depuis Nazaka, Aminer et tout ça. Boyna boy. Et Sili. Ok. Est-ce qu'on peut prouver que Makambolobi est solo. Voilà. On nous a vendu ce téléphone, mais ah. Oui. Porte. Il y a place pour votre Kambolobi et ça solo. Batuni ndako vandaka. Obando kende kuna oui. Porte. Il y a place pour wando qui est na yewa. Na chambre wana. Porte est ya couleur ni. Bon, porte ezali chocolat en des termes à utiliser. Nga siko bisika nazaka kovanda kala. Ma porte la rapembe. Vous voulez si quelqu'un a quoi qui? Est-ce qu'on a gardé la relation à Bayer soit parce que n'a pas son mandat quoi? Donc tout qui doit vérifier n'a pas porte des arapembi. Bah tout n'est bon. On a ce que ça le coûta. On coupe ça sur signe, mon collègue comme mon caché prouvé parce que on l'oublie ça le coûta. Ok. Ma série tozaka na matanga place na kuta na kana telle personne matanga wana na zalaka mineur. Yo salake moto baziki parquet lingi tinda pour que ça descente place matanga wana yande konai makam yo sur le boy au moins les ambassadeurs makam inspecteur ya parquet matanga bazo ko sawana matanga ndeko inspecteur mo biti matanga ni za na date wana te parce que moto kufaki ndeko nanga ah oui bon lokelo mususu Moïse Mbiye azala tatouage na mukongo na telemi na chimukongo na bingai na koli na église na botami na église ndimo mona na bwende konanga likaya na melate ata champagne ewo pasteur aibi go alcool ke boyoki auto célébrer na église boîte de nuit na kota te tatouage ni na ochana mukongo na telemi boy pour qu'il y ait un tala on tatouage exact bon sikoyo on a ici encore et loko nini ozola kisake makambozo beza solo oui bien on y a lobby na peso détail na nota la réaction après mais bon bota la clip on a yi oyo moment alata qui fait sta pembe na alata qui voile et le relax sake clip on a des acquis demande ya libala hey na mwini kandoche ndenge réaction na ndoze nangai na procureur na ba avocat na ye na ba joso tuche audience spéciale allez pour vérifier na ba avocat na ba procureur ça pour voler l'émission bande konasi bolandi bozela to longola na biso directement stand na biso après to continuer lisolo na biso. Nasi bandeko nyonso bolandaka Irsil Botelo TV bandeko nyonso bozaki na biso elongo na histoire oyo to uti kolanda elongo nangai na bino tolandi maluba ya pasteur Moïse Mbiye. Tolandi vraiment na bokebi nyonso procès yango ndenge elekaki Eliane Bafeno ayaki na histoire ayaki alobaki alors bouti kolanda ba makambu o nini o ye alobaki pona pasteur Moïse Mbiye likambo sere bimaka nga penza nazalaka chochote ya ko accepter likambo kande na ebisa rabino jusqu'à présent na acceptera te likambo o zawadi ayela biso na réseaux sociaux pona pasteur Mike Kalambai wana pe toyebaka un jour vérité pe erobima kaka bomoni ti pasteur Moïse Mbiye aye koloba vérité boye na réseaux sociaux
ti alobi yango abimisi na réseaux sociaux au fond de lui ayebi ke akosite po bato mosusu bakoya eza lukuta aye kaka po échappe aye kaka po akosa au fond de lui ayebi ke akosite. Pourquoi? Parce que aye koloba yango na réseaux sociaux ye moko kuta alobi pe bien na oloba yango publiquement po na yebi ke bakonzi baza baolanda peut-être émission oyo baavocat oyo basambisaka bajuge oyo bazalaka wana baolanda émission oyo. Mais eza na bato ebele bandimelaka Eliane Bafeno, eza na bato ebele seri wana na oyeba seri wana Pasteur Moïse Mbi azaki penza humilie na réseaux sociaux. Ya na bato ebele oyo bandimaka likambo oyo Eliane Bafeno ayaka oloba na réseaux sociaux. Bana nzambe bandeko na nga tozalaka apprécié te ya kondimaka makambo nyonso balobaka na biso mpona basala nzambe. Nga aloba toujours basala nzambe bazaka bato moko oyo bazalaka bazalaka vraiment contrôlé, baza bato moko bazalaka toujours bazwaka toujours bamenance moko même na ba spiritualité. Alors mosala nzambe soki aza fort te eza na eloko moko boye koya po ekota kati na ye po ya kodétruire ministère na ye. Bomoni likambo ya Pasteur Moïse Mbi soki azalaka makasi te me ministère na ye elingaki ekweya kaka nde moka lobi bafundaka ye na likambo oyo po bayebaka ke aokende kose présente te aokende te aozala te. Alors tango akete baluka baya bakangaka ye mwa humiliation wana na réseaux sociaux pour ke bapublie yango nde bafundelaka ye. Mais tellement azalaki sage ayebaki te il faut na précipiter na kende ko se présenter na kende na landela dossier alandela ki dossier et lelo Eliane Bafeno akenda pour sauver des âmes. Ngana ndimaka te. En tout cas, ngana lobaka mabe pona basala nzambe te. Pi na kote la rape bango te. Pour ba relation na bango na nzambe nga Irsil Botelo TV na yeba te. Moi aussi j'ai pris de ma part relation na ngana nzambe mutu musu pa yebite. Alors na linga vraiment kokota likamba basala nzambe te ko bando lobaka na linga vraiment ko zwa likamba basala nzambe na ndenge moko ya mabete. Mais ngata natalaka déjà émission ya Eliane mbala liboso natala émission ya Eliane na si notiela bino mo ba parti ndambuka a na émission na biso o mbala liboso natala ngo j'avais compris que moi si oyo azolo ba mensonge moi si oyo azolo ba vérité te bomoni mutu soka azolo ba vérité même façon na ye ya kozalela même impression na ye o mona ke mutu yo azolo ba vérité. Eliane Bafeno abandaki koloba en pleurant aoloba aolela mais kolela na ye et témoigner que makambo ya loba eza vérité te na oyeba nasalaka débat na ndeko moko à propos ka ya likambo Eliane oyo nayebisi ndeko wana Eliane Bafeno azoloba vérité te non Irsil Botelo TV azoloba vérité blablabla boyebi kaka peuple congolais ndenge azalaka azoloba vérité na se retiraka nanga na dossier oyo. Mais voilà lelo te koyoka vérité et pas ya Pasteur Moïse Mbi boyoki vérité likambo boyoki nasi bolandi vérité. Mais na comprendre te na likambo yo au début ya likambo yo na 2000 tango bandaki na 2000 na comprendre ki te ndenge nini Eliane Bafeno akotisaki pe famille na ye na kati ya likambo oyo. Ba video ezali na otela bino ata na suka bolanda ndenge papa ya Eliane Bafeno abandaki ko expliquer likambo yango ndenge ezalelaki. Ngana ibisi bino komona na mona kazi la jeune fille la fille ya question komona na mona ki ndenga abandaki ko lela na milobaki nga moko likambo eza ya solo te. Toyebi bisonso eleli ya solo na eleli ya lukuta. Eloko oye kamusanga ti leo na lobaka. Akendaka kwa anose yango na baparent na ye. Baparent na ye bayebaka ke likambango eza ya lukuta. Baliaka mbongo. Bayebaka ke likambango eza ya lukuta. To Eliane nde akotisaki baparent na ye na ignorance. To baparent na ye bayebaki eloko te. Me yende Eliane amemaki baparent na ye na ignorance. Akoti ya baparent na ye na buzoba. Alors eza kaka pasi bandeko nanga eza na bato ebele baluka kaka kosala kobebisa réputation ya basala nzambe surtout bato ebele balinga koya na réseaux sociaux pona kobebisa réputation ya basali ya nzambe. Bomoni ba réputation basala nzambe tolinga kobebisa lelo soka atie mabolongo na sa bondeli pona yo suka omona la malamu te.
omona vi na yo eoza malamu te. Alors tolingaka penza mingi te koyaka kobebisaka ba réputation surtout ya basala nzambe eozala malamu mingi. Bomoni lelo vérité bimi nani andimaka ke Pasteur Moïse Mbi après avoir kobeta makambo kara 5 cas passés. 5 cas passés. Oh Pasteur Moïse Mbi a betaki likambo kara. Nani andimaki ke un jour ezalaka na mukolo moko boye na journée moko boye ya le 20 to journée moko boye ya le 21 vérité moko eyaka kobima pona likambo ya Eliane Bafeno. Mutandima ango azate mais batu nyonso ba kritikaka Pasteur Moïse Mbi na réseaux sociaux. Même bandeko na ye ba pasteur. Même baninga na ye ba pasteur basala be mission sur les réseaux sociaux. Tomona ba émission ba pasteur musu tokotanga kombote. Ezape na ba pasteur musu ba prophète musu obakenda ko senga pe mbongo epe aye moko Moïse Mbi mais ba leka na TV pona koya ko confirmer likambo oyo o bango ba yeba te. Nga ebisaka bino milliers na bango ezaka glissante. Bomoni milliers wana terrain moko mabe. Terrain moko mabe. Zala na o pasteur o zana o rekoni te. O zana na babitumba te. Mais so zaka pasteur moko za rekoni. Terrain na bango wana ozomona ba mekanaka nzoto bango na bango. Terrain na bango wana ozomona ba mekanaka bango na bango makasi. Ba mekanaka makasi. Bango na bango kande bomo na bango wana. Ba mekana bango na bango. O ako ekipe kokangama 4, 5, 6 bafuti mutu moko mbongo kende ka na réseau bima bebisa réputation na eloba boye. Et surtout ke basala nzembo ya clip ya ye oyo wana après ka nzembo wana comme nzembo wana petale maki ebetama na ba mabala ebetama partout après ka nzembo wana batu ba ko bima mutu pa ko bima pe ba proposer zwa boye kende sala boye na ba famille yango pe ya ba pauvre oyo azaki pe na choite abimi kaka ye koloba makambo o fallait pas aloba. Makambo o fallait pas aloba. Maman Eliane Bafeno allait quand même dans les réseaux sociaux. Poya osenga aide pa Maman Olive. Maman Olive bo sungangai, papa nani Kabila bo sunganga, Maman Denise bo sunganga, bo moni likamboyo nazo kokate ezaka ya VIOL bo sunganga na likambo oyo bo sungangai nde nazaboye. Est-ce que baye ba vérité? Est-ce que moi na banga lobaka yako ko c'est la pasteur Moïse makambo? Na ebisaka bino na kokota ngote. Na kolobela ngote pour conscience nanga naza convaincu te. Naza convaincu te na likambo yo. Na boya ka kokota ngo na lobaka Eliane Bafeno alukuta. Elle n'a pas raison. Aloba vérité. Azo rencontré ba mensonge nga na lobango na réseaux sociaux. Kélia na zolo ba vérité. Lelo boyo ki pasteur Moïse Mbienda lobi. Procès katana kaka boye. Ona mukongo na ye ana tatouage. Batal na mukongo boye ezati. Procès katana kaka boye. Procès katana pona azala na ba argument moko o ezala solidité. Bozwaka nini ntango boyaka okosela basala nzambe makambo ntango bakenda koluka bino bafuta bino bambongo boya obebisaka ba réputation ya basala nzambe boganya nini oyo malonga penza boganyaka combien boganyaka nini vraiment pona oyo luka kobebisa réputation notela bino bolanda video ya Eliane Bafeno, ya famille na bango, boyo ka mama na bango, boyo ka ye moko Eliane. Aya na mama ya misu na mo ya luputa ya bolafa pour sauver des âmes. Je n'ai pas fait ça pour que le loup m'avoye. Moi j'avais fait ça pour sauver des âmes. Eliane, amni zaki na posa yo ke ko sauver. Bozele ya bande konanga. Toutes les femmes de prendre leur garde, de prendre
personne ne me regarde. Je l'ai fait pour sauver les âmes. Je l'ai fait pour sauver les âmes. C'est pas pour les détruire. Je répète, c'est pas pour les détruire. Et je veux comme ils sont écureuses. C'est tout ce que j'ai dit, maman. Mwana a vivre ba makambi ya pasi alingi ya se libérer na fardo wana parce qu'il fallait qu'il abala mais ba combat ebandi jusqu'à ce que ba yeko salir réputation mwana ko bimisa na ba vidéo ba okai ko bimisa te et bato baza ko bimisa ce sont des personnes qui ne peuvent pas se permettre de faire de ya osala ba biloko wana baza osala et puis ngai eloko ekamusanga na likambo oyo nayebi te po bavideo yango mpe toyokaka bavideo ya malonga mpe ezala nango te. Alors koyoka kaka Eliane Bafeno koloba koyoka ye kaka koloba ebanda deya kotémoigne déjà ke eya nango lukuta nasalaki yango te mpona bebisa réputation na ye mais nasalaki yango pour sauver des âmes. Ye moko ayebaki ke soki ake na likambo na justice, soki amemi likambo na réseaux sociaux, amemi yango na justice likambo epanzana na réseaux sociaux, et puis ezala te ke mpona kosauve ba âme ndenge ye alobaki yango, mais ezala mpona kodétruire, mpona kobebisa réputation. Eliane ayebaki yango très bien. Ayebaki yango très bien. Alors message pour na peuple dédié, towe la raté ko kitara l'église pour ki likambo pour na pasteur, towe la raté ko yo sala ba faux témoignage, towe la raté ko yo loba ezana batu musu ba bimanga na yebi histoire wana, mais za nango mensonge, ezana ba peuple dédié ba nzambe belé bazo bunga to yebi ke tozana ba faux pasteur. Tous appelés à vrai pasteur na communauté na biso communauté congolais to yebi yango mais to ya kate penza toujours pour na koluka ko bebisaka ba réputation ya basala nzambe ezaka vraiment bien te. Lelo so to landeli via Eliane Bafeno komaka bongo libala ngo famille lobela ki wa linga bala ba vidéo bimika tanga linga bala Eliane linga bala te. Alinga bala te puis jusqu'à présent bala peut-être au mona mobile moka yaki wana prédote tisiko baboti pe mwana bavandi. Alors to linga raté ko ya ko bebisa ka ba réputation ba sala nzame mingi bana basi batu ba obimela rabino apesi bino moi quelque chose kende sali réputation na e mbongo esila ba pio mbongo po ke bebisa réputation mbongo esila mais réputation ba et surtout mutu wana swaza mosala nzambe eba ke nzamba ko frapper yo. Alors voilà histoire ya Bafeno yango wana histoire ya Eliane Bafeno yango wana pena Irsil Botelo la TV ayeli bino. Alors batutu o botiaka likambango na mutema o bomona lokwa likambango eze ya solo ba résultat yango wana pasteur Moïse Mbiye ye moko aye abimisi yango na poasa ezaki nango ya solo te. Alors merci beaucoup na batinyo so bozaka wana pona kolanda biso to komi vraiment na suka émission na biso. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Et puis quand vous abonnez, activez surtout la cloche des notifications. Aimez la vidéo. Tokutani. À la prochaine occasion. Ce qui nous a besoin de bisous. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.